Mais normalement, ce qui est zapona réconciliation ya bana wenge muzika 4x4 mais babosa niti kwa kibaka mbala ngwanzi fwasala mabeka kezaka po via wangani ke no elle pariza wenge te vena nga chance kubosa na ati yango za nango cop yo yembaki Ibrahim wapi oyemba liberté wapi banzembo o make no grand chanteur faut grand chanteur ba na vocal te ba vina wengeza monde moi mususu et puis wengeza état d'esprit na bandi batu babenga babina ndenge nini yozolo bake wengel pareza wengete na bino ngana lobi wenge musique à tout terrain 4x4 na structure eza ba wenge na biso te donc ba monike ba osangana ba monike na cop na biso tamsu kuma bega kanda likambo ani za na ntima ya panza biso to benga lisusu soki eza vraiment mpona bo moto akodéfendre Marie Paul po baza na bango fo ezala wera parce que ve na biso de l'enfinda bato banégligeaki ye basabotaki ye omoni même na ba émission ya ve na biso notre fondateur nani Didier Masela asala yo émission mo ba balingaki nde balongola wera donc ezaki boule na bango nde balongola ve na biso nsone che émission wana balongola ye mais achicha belesi alakisaki motema na ya malamu embrassaki ye ke botuna ta Blaise atanan idée ya kinde to longola ye wera yo défendaki nga na défendre donc na défendre ngo jusqu'au bout mais ye bongo sous après atalonenga alors na ba vie na bango ba éviter ka motema mabe po basimba banzete soki bolobi ke tozo sangana faut bo sangana vraiment ba basanji ke non bozana amour parce que wenge bima pour amour hein. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_in. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure dans laquelle vous êtes en train de suivre Congo Mokili Télévision, spécialement historique culturel. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons avoir un invité. C'est pas une surprise. Luis Ferrari de Wenge El Paris. Donc, il sera avec nous dans quelques minutes. Il est là, en train de faire son entrée. Luis Ferrari de Wenge El Paris.
Il est en train de faire son entrée aujourd'hui dans le plateau. Donc, Talarara, hein? Yomoko. Talarara, Yomoko. Naomona Monarara. Naomona Oh, Bilora, papa chéri, to. Eza Bilora vient à biso autotika biso. Papa chéri azala couturier te oyebi asombaka bilamba na ye na bamagasin toyebi ve des fois oyo babilamba na ye bafamille na ye bazwa epuis toza taille moko te yaza ba x so ba l so ba xxxx biso toza na biso na bamarka ba Michael Jackson. Bah M quoi, donc en tout cas bien habillé Ferrari. Ferrari. Nenini orchestre. Wenge El Paris. Wenge El Paris donc danger. Wenge El Paris danger donc tu vois toujours un système à Mungonge. Guetter Mungonge. Donc toujours guetter. To yebela. Pour to yebela. Mais depuis Wenge El Paris et Zoganga Mungonge jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est fait. Et Zolo monte sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Bon, au moni Wenge El Paris, ceux qui t'ont dit histoire ya Makambo et Marie-Paul tout et Salama na événement. Donc Wenge El Paris roi Pelé à bois kaka toujours et loco na événement. Écoute na événement. Vous comprenez? Parce que y a ça spiritu. Donc yango moni siko ekomi tango ya réalité. Donc qu'il pleuve qu'il neige, bato mukili bozo za réalité. Yango moni a pensant na opesa bato nyonso ba téléspectateurs oyo na poko ya lelo to na tongo ya lelo to na tango nyonso to ba oyamba biso po batala biso bambote bele, y compris moko le roi Pelé, Marie-Paul, père spirituel à clan. Donc na yo na équipe na Mobimba Congo Mokili donc na pesi bino bambote trop donc c'est-à-dire tous en atteint en réalité. À bientôt. Oui, toi en atteint il y a réalité. Oui, au moins pendant un certain moment single na qui prévu Ebima, single na yo Ebima Ebimi et puis du coup na cadre il y a réalité. Il y a un silence moro côté. Qu'est-ce qui se passe? Et le problème là quand il y a orchestre. Non, il y a un problème dans l'orchestre. Silence c'est ça par rapport à la promotion. Oui, que promotion quand les agas tous na TV moko sur le chopis na yo mon tunion soit censé à Rolandango et puis aux ana 1000 chances ya osala pe succès le kola ba basala ba succès. Alors les lots comme dans monde il y a ba TV et belé ba TNT pays. Donc, donc il faut avoir beaucoup d'argent pour la promotion. Donc, single one ils ont souffert la promotion, mais ils ont aimé na mélomane, na public en tout cas, mutunyo so akuté nango, na se yomo guto oyebi, nini o yango ils ont ça là partout ici ba ils ont les cas, bazo apprécier musique, bazo apprécier clip, bazo apprécier ngamoko donc voilà quoi. Moi extrait na ba biso quoi, et ça vraiment bien. Bon. Adolphe tete oh chila mwina ye vraiment lelo tongo ekotana te o titango kopesa nga réponse ya bolingo papa commerçant ya bamoure capital maloba bénéfice bolingo perteza séparation Adolphe dépense motemango eleki ya mbongo papa ya katolingana na yo. Ok, là c'était l'extrait, hein, il y a Chilamouila, des singles Oyayo. Mais Ferrari, en vrai dire, hein, il se passe quelque chose chez vous, na Wenge El Paris. Parce que il semble que Babiro n'a pas mis ça balingue le boule. Babiro n'a pas mis ça balingue le boule. Oui, bah mis ça orchestre balingue le boule donc les gens que bah pour ça dégager ou sauter quoi. Bah éjecter.
nga na orchestre na ba Mr Billy ba Raf Kandolo baza ba Kiba Chachi baza ba Lucila Ngingi baza ba Yves Baptiste baza ba des affaires baza Mexico yo ba Maître Alino baza donc siko ba Mr Nini parce que tout ça na bango bien clique na yo ba bureau na yo ba bureau ya orchestre ba oling bazo lingela yo ba boule que yo il faut au dégager bon. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Eza makambo ya ndule. Ba lumière, ba eli, ba étouffa bango. Ozo comprendre? Mutu nyonso tu oza na lumière, yeba ke ozala toujours combattu. Mais tant na yaka Wengel Paris na yaka na camaradité. Je te scelle Ferrari. Mbalamo qu'est-ce qu'il y a? Mbalamo ba massa ona ba komisiko ba massa nanga. Mbalamo bango ba komi kolandanga po ba yeba même fief nanga skana vandaka. Moi suis des machines ba komati na ba kishinga parce que na agi Ferrari bon so ba boy na bango ah il a foxé ça oui c'est vrai nga rosa pe hypocrite na okamwa yo tuninga question oui moi ba mes ententes ba boy na boye bon mais nga na orchestre na yelaki camarade te na yelaki bureau te na yelaki boulot nanga et puis leader nanga oui ba querelle yaki ils en a 2-3 personnes oh se déplacer même ba ti pas leader na biso po ba sola makambu oyo ba sola makambu oh bon mais vie nanga pe bon Hermo comme net a comprenaki te mais Hermo na zo singa na yemo grand prêtre leader à clan que je salue à Chicha Beles singa kolanda bato wana te kolanda bato mukili te kolanda belobi te tela musana telanga et puis sachez bien que tu es le chef d'orchestre et le disciplinaire de l'orchestre Wengel Paris donc ngaza na problème à mutute nazara toujours accueillant mais dis-moi suspension ceux qui ont quand même bon suspension ndenge bango balingaki ezala mais ezala na ngope bongo te mais vie nanga crachele ngai vous comprenez crachele ngai ndenge papa nyonso po ya za grand frère nano de deux aza leader nanga 3 ans président nanga agangelaki nga par rapport à oyo ayokaki bon bango bazo reprocher ngai ke nazo boma orchestre tala sikoyo nga Ferrari pouvoir nyo na ngonga na ko boma orchestre le roi Wengel Paris orchestre ya bato orchestre cher ya Marie-Paul grand prêtre orchestre où il existe ba grand chanteur ba grand guitariste donc ba grand bato ba grand sapeur nakati orchestre o kaka siko nga Ferrari na oboma orchestre na obomela na nini bon omoni bato mususu ozomona ne na yeti yo kanisi nani olobi na ngani o boye ti bato musu bakoka boye ti parce que d'abord wenge na bango tout ndenge bazala ezala bon chic bon genre vous comprenez vient à biso tout le temps ça musicien il faut parfum il faut la tarabia il faut zala bien na boya ngwanzu vous comprenez depuis libumwa mère vous comprenez na kinana ba body na nga ba t-shirt na nga boya ba chani verchat na kinana ba yamamoto na nga boye tamso epesa pe keto vous comprenez bon ils savent me pesa keto parce que zongelinga na matoi ke ezake tout muntu ka na batu o bazala na bango mais en soi na un problème na bango te nga zo bango ka ba frère na ba bureau na pe na zo bon ba bureau orchestre o eleka ke c'est eleka ki ezaka ke même mwana muke so bandi o bambeli banga otana c'est soit zuli banga osani azong c'est là mais le quoi ça mwana muke ay bozuka fardon non justice nzambe za ozo comprendre nga na Ferrari Ferragamo nga yeyo bat bazo juger injustement mais kilo na nga pouvoir babotama nango nazana dans les sangs ozo comprendre na dans les sangs parce que ndenge bango bazo linga ndo ozo tuna nga nakosala ngope
nayebi te orchestre nini oyo bakoboyanga na kati ya mboka na biso Congo. Nayebi te olobi nazokende na ngai te mpo nalingi na nga te, nazolinga te makambo yango ezala neti ke o alingaki bongo azelaki bongo, eza bamitambo bato bachete. Non, nga naza deja mokolo na age na nga boye, soki namoni ke pembeni ya vie na nga na ya kokola fo nasola na vie en tout cas nalingi nazala na kwe na nga avec bénédiction père na nga. Mais sikoyo bato ya mokili bazoyeba ke Ferrari adasukaka mabe akoma na ta moni ti aokrache ka sur orchestre bon. Mais non, eza bagenre na nga te. D'abord nabotami na famille moko chrétienne et puis famille ya botosi, mais nazalaka mutu moko na colérique. So tali bamipanzi na nga comprendre siko bato balinga baprofite na nsima kanda na nga ozo comprendre. Mais nabendeli bango filme nakomi na 7e dimension ya boule ya idéologie ya bapensée et puis ya maîtrise yango ozomona ke nga lelo Ferrari ti lelo nabeti 4 mois namona sous télévision te à part bapel na yo ndenge ekotaki namoni ke loa mutu na ngai donc nakodecevoir yo te ya lokwa na obaki tokutana tosala émission napesi yo mpe rendez-vous namoni ke oye komona ngai na résidence bon nasepeli mpe makasi quoi. Donc voilà ezaka ke banoko basukola motema na bango et puis soki mpe baza na posa na nga mpe te basolola ngo boye bakopasaka par nsima ya bato te parce que balobi okoperdre mbongo operdre rien, okoperdre mwasi operdre rien, okoperdre boye na boperdre rien, mais so operdre kaka réputation donc operdre nyonso okomprendre. Donc balingaki vraiment bakwesa réputation non, mais bakwesa yango na bato moke na groupe mo boye ya bato clique ya moke ya bato, mais mokili eza monene mokili eza vaste. Donc biso toalokwa bamai océan tolingaka mbindo te ntango mbindo ekoti donc fo ebime kende ozo comprendre. Et puis mai océan so otelemi boye omona ngambu te donc sikoyo bango batali nga boye na misu kaka ya kimutu babike yaza dimiti tovide kaka ndenge adimi bongo nzwani na mai océan baomona ngambu te mpe bamoni ngambu te ti sikoyo. Tala lelo nakomi sous chef d'orchestre na kati ya Wengel Paris et puis disciplinaire donc nazali wana donc biloko ya nzoto nazala wana quoi. Ferrari. Bon, parlons de Wenge tout à l'heure autour de oui, Wenge, il a bon chic, bon genre, moi parfum, Colette Kitoko et tout. Mais aujourd'hui, après plusieurs années, peut-être 2 ou 3 décennies, Wenge 4x4 en soi, qui sont ensemble, mais il y a un tout le monde tout ensemble, mais absence. Yaye Moko, vieux, ils sont remarquables. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ils sont copains. Founon maman tout est bagano, ils sont copains. Coopération, il n'y a pas mon tout moko. Mon tout moi associé à deuxième personne, il y a un comme bagano à tout partager, boy tout ça. Bon, tant que vous avez une coopération na biso. Ndembongo ekotelela to kabolonde mona Marie-Paul te parce que Marie-Paul a un grand gourou na kati ba clan wana parce que pour clan exister lelo ezala clan pour bazala te pour basangana esunde ba photo sangana lisusu c'est Marie-Paul qui a fait que ndenge Poutine azo poudrer lelo ozo comprendre Marie-Paul ta vanda gabi bukebako ozo comprendre abetelo wa mabe au moins non vie mupanzi donc siko tant ba panzani bon icône eza Marie-Paul ozo comprendre bien que Nzambe aza roulage Alexandre Mutuna tana azupe apesi mpifokoto apesi koto passer par parler surtout pas Nzambe ils ont le droit de vivre. Vous comprenez? Bon,
tant bamonike baosangana bamonike na cop na biso ta mosuku moko mpe kaka kanda likambo wana eza nango na ntima ya panza biso tobenge lisusu tokoyeba ndeni mpo soki totali bien na histoire ya wenge moto apesa bango pasi lokola Marie Paul aza te omoni na mundele ndule yango ozomona bamakambo oyo eza bamakambo ya modele ya makambo ozotuna ngai na orchestre mpo na nga meme na bato ozotuna nga ozokomprendre concurrence ezala nango loyal ozokomprendre mais soki bato babosani bakomisi yango bosolo ekoti keto na motema nde ekoma motema mabe ezalaki ndule bakobeta boye Marie Paul aleki abaki bango bato ozokomprendre mais ezalaki nango ndule mais azwi public ake na bango ezalaki ndule nde bango mpe wenge bazalaki bakobeta ndule na Victoria babe biso tokobeta liboso te to bakobeta na Zaiko biso tokobeta liboso te tokobeta na nsima donc ezalaki atomeka mpe nao bavite ozokomprendre bafe bayina bango te ozokomprendre mais normalement soki eza pona réconciliation ya bana wenge muzika 4x4 mais babosani ti kwaki bakambala ngwanzi fo azala mpo atombola mpe kombo ya wenge na bandenge nango ozo comprendre atombola kombo ya wenge na bandenge nango mpo eyaza première fils na libumu ya wenge watobola vraiment libumu boye abeti coup de tête boye kiju bon tokoki mpe kokondane nanu bavie te nde basali baprogramme na bango parce que makambo eza ti de toute façon oui olobi babengi ye parce que nayebi ke vie na biso bakolo wenge mbutakisi ozo comprendre bazalaki mpe na badémarche ya bamakambo yango oyo bato ebele bayebi te ozo comprendre. Oui, ça c'est vrai. Mais oui, ça c'est vrai. Mais n'est-ce pas que peut-être les problèmes au bazar moi personnellement na Werson ils ont posé encore bon ce qui est un problème il y a eza vraiment na président Wera vena biso de l'Amfinda donc wana neti ngaku na regretter mabe parce que toza batu toza bana ya Nzambe d'abord na mokili faut toyeba kolimbisana ozo comprendre et puis toyeba kosungana parce que tamsu JB mutu akoyi koboya président JB pardon akoyi koboya Marie Paul parce que na temps wana yazara président Marie Paul président koto ozo comprendre ce que ça vraiment pour na bon mutu ko défendre Marie Paul pour bazar na bango faut ezala wera parce que vena biso de l'Amfinda ba négliger qui est ba saboter qui est au moni même na ba émission ya vena biso notre fondateur nani Didier Masela asala yo émission mo ba balingaki nde balongola wera donc ezaki boule na bango nde balongola vena biso nsone o che émission wana balongola ye mais achicha belesi alakisaki motema na ye ya malamu aembrasaki ye etant ke ndeko na ye oyo esengaki basala bango mo bayebi nini basalaki nini mpe bapesaki ozo comprendre bon nayebi te soki bazo juge ndenge nini soki nde grand chanteur ya clan bongo po bakondition mosusu ezalaki te soki aye nga na longwe oui toyoki yango toyoka na biso yango kasi kini mobon kini mamwe batama kasi soki tosali réunion awa tosali réunion toza 5 personnes soki tobimi moko akoka kokanga motema te obetela ata momi na ye te oyebi yango te ok wenge d'abord eza ya bana bandala Marie Paul aza mwana bandala wera mwana bandala jibe mwana donc baza bana bandala bavie na biso wana biso bamanda bana bayaki koya ozo mbana mais bango baza na bana bandala
te ça kasi on a besoin coopération tam su cop ngo isinga ke vina biso chance azala ozo comprendre yango ba bendi mabeka kezaka po via wangani ke no elle pariza wengete vina nga chance ko bossa na ati yango za nango cop yo yembaki Ibrahim wapi oyemba liberté wapi banzembo o mage no grand chanteur faut grand chanteur ba na vocal te ba vina biso manda grand chanteur o confirmer mukili tilelo onde baza wana ba yoki somo na ba tibi o ya sana ba wengel Paris donc tant izana no wana to ko condamner ba via ngotro te parce que izana no cop na bango so ba penser bien au benga roi Pelé et ça l'a bien passé que mukili mombimba ba o solo lango ba o loba ngo bon ba to boya o ba ebi pe histoire te ba o boya ba tu pe o ba linga ba donc ba o boya. N'est-ce pas que bazo banga peut que aime sous peut-être au condamner tout par plaisir hein peut-être est-ce que JB peut-être est-ce que Moutoubo peut-être mais surtout total peut bien tant sous banga le moment que l'histoire se répète avant concert pas ba pandi bango le sous yo bina ba dire né direct na ma façon na za la lango o so ba beti ma bombe mongo ba kabona avant le 30 juin. Non. D'abord faut ba non ba vi ba âge ou ba kominango et comme ba âge pe ba o mo raisonner pe ma msusa. Vous comprenez? Ba énergie wana ya ngo bazana ngo le loté. Hein? Ba non le loté. Exemple JBW ba beta concert mo boino yeba na fikini de sugi erni les le suba mati ba podium na de R1 ti R1 no matam susu R mo ko ekwea par rapport ya vous comprenez pour nini ba okola pe déjà makaniso Marie-Paul azali na ya tana ya na geta ke bango na baga ballon vous comprenez c'est wana eza isusuti na mutu a commis déjà Coco Azuba Coco Akoli vous comprenez ba fi ba mosala basa ne musique bazwa ba mbongo bazane na souci que so itozwi linkonda baninga msupe bazwa linkonda parce que eza wengeti comment bino wenge boko linga er mo muninga pe banite c'est pas bien c'est eza réconciliation te mais ce que ezali concerné ba lo baké 25 ans banda bakabwana wana Marie-Paul Agozane te oui parce que banda wenge kabwana ti siko combien des années 25 ans nde ba ozunga na boy 25 ans siko na 25 ans wana o bango banda bakabwana ti lelo Marie-Paul azala na wenge te wa Marie-Paul azo beta ba ku di muta pasola e bango ya Marie-Paul abimisa ma satan de tout qui chasse ba tout de balo ba supporter ba gangi satan de bimagit kasi zalango ezana ngoti roi Pelé zana ngoti lelo satan de ozoga vena biso nanyo Puccina olo bia satan de azo idéologie n'est pas Marie-Paul eza yango zo mona ke makambango te ba olinge le boule te ezaka ngana ebiso ke ba vie bazana ba na boule wana te eza cop tamsu cop à tout oyo Marie-Paul Fazarati soki po esili pete et c'est nous laisser betami te au moins be lobby bu ba bengi rappelé ande yara to sola par rapport à neto sola ki so ba soli makambuti ba mona rappelé na stade soki ba sololité bon mon épée na stade mais la vie continue yango aussi c'est pe roi Pelé te azaka roi Pelé pourtant ba lo bagé o roi Pelé oui pas roi Pelé bon aimé bwanga vena se me bwanga za azate maza parmi ba fondateur ya wenge wenge ba vana parler na bango boyna boy ba histoire a wenge za belé mais on parle même pas de lui bon siko il faut ba pourquoi Nzorande c'est le moment
il est encore temps ndenge bango baza vivant babanda koloba ba vraie histoire na bango. Vous comprenez? Faut babanda koloba ba vraie histoire na bango po tango yango ata moko aza akufite donc baza ba vie moko donc wenye mes esprit baza ba vie mo ya grâce nzambe vraiment assista bango nzambe azala na bango azo continuer kozala na bango. Alors na ba vie na bango ba éviter ka mutema mabe po basimba banzete po so ba umela nzamba za na posa ba vraie histoire na bango parce que ba changer génération tout ça là ba pantalon na tolo musicien voyou vous comprenez mais les musiciens responsables respect musicien mituka formé ka te mituka donc musicien tang sabana esprit wenge donc au mona ke nzambe faza ndaka kati na bango rencontrer vraie histoire. Qu'est-ce que tu reproches Nabate à Wenge? Que histoire ba pesa ngo à moitié ba bomba makamususu to ba la vérité te? Oui ba la vérité nyonso te. Pour au moins dans lobby que ba bengi bazo réclamer bazo senga Marie Paul mais bato ba bosani ke Aimé Bwanga pe fait partie de Wenge Docteur Nzing pe vous comprenez azalaki na Wenge bango babandaka ba Wenge. Alors ngai na yebi histoire wana ti na yo kaka mais bango nde ekozala lengi sengo et pas même ya ba papa ba génération ba comprendre que tala neti mikolo uta oleka moko boye na bosani komona ye alobaki vient na biso JB na Adolphe ba sala examen d'état na palais na ye so azaki misia Wenge bon faut ça ba histoire faut obeta ba histoire passe na bino pe faut bobeta rango bobeta passe non bo mo beta ga histoire ya nani ya Béatrice mais non faut beta ga histoire zonga monila rose JB donc Cora lointain ba tala wana banani batelemia ba mona Marie Paul ba mona JB mpiana ba mona Weranson ba mona Blaise Bola mais siko ba ya boy ba mona mais wana manda chanta zagite ndule wana manda chanta zagite mais aza mwana Wenge faire gola pe mwana Wenge o bazo réclamer ouais mwana su ya suka yemba kutu disque te ba réclamer pona nini po il fait partie na histoire ya Wenge ba bomba histoire te histoire est très important pour écoutikala donc ba vefo ba eba o bango ba sali na mokili na biso ya ba Congo oyo pe na monde etikali histoire ndenge ba vie na biso ba Docteur Nico ba tia même kombo venir na nani na États-Unis kuna Docteur Nico po ba ebi ke un grand guitariste congolais bona boy ndenge ba histoire na bango ba na kobeta ma faut ba ça l'effort ya kobeta histoire vraie version parce que polémique ils ont ba concurrence loyale beaucoup de gens ont intima ta neti na moni petit mobo ya mwasi boy aleki na TV azo critiquer Marie Paul boy na boy mais petit wana donc asa petit mobo donc yete amushuta kishondo yef mana ba qualité na ebité so journaliste so nini na ba qualité ba mère yete mais à se permettre à bangi leader na été Weranson siko tant viwera oye na palin ba betelo lisolo ta petwana zo finga masano boy petit wana azui suspension te petit wana zo sekana za na plaisir
c'est que vieux zotinda bango bende siko pecha bongo eza mawa mais tant mosusu bon et ça excès des ailes na yemoko ça a été par plaisir bon c'est permettre le bimara bongo mais oui rançon n'a rien à voir ça la raté na ko déplacer ba mon pona yansone tu ezala bana bagarre na rappeler net nga mona na yebi eza na bagarre ndule concurrence ezala papa emba ayana ngando iliara mukolo moko Viking ayana ngando iliara 6 fois Viking a gagné eza maman ndule ese ye petit wana tangu Marie Paul atikara ndule na stade akena na ndula maison mère na vis-à-vis ya zalaka ya eba maman ndule est-ce que yeso père na bango azaki Marie Paul akoza na mutema na ya mutema na ya kusunga ve nanga wera na temps pe moment oazali nango o bango bawangana te quand même faut tous avoir reconnaissant faut avoir reconnaissant faut avoir reconnaissant et puis wengel pageza na clan bandulise ya musique ya bateti baza partout na mikili na kini donc faut respecter le président na bango siko so lelo bizima kodo sa fâché musicien zalaka bongo bavie basala kiteti baboya bavie na bango babitoza likolo di donc moko ti babeke bapapa yemba ezaki impolitesse ermo boye mais bavie basalango po bayebeke bazali eza makambo ndule kendaka bongo et la communauté aujourd'hui génération le comment ça la même chose oui na cadre ya musique c'est ça na cadre ya musique eza nango ndenge inosi bia za wana banini ayepa abia ngana leki bango kasa leki biso ya lo bia leki biso public bayoka ndule bacheli biso podium ya beti biso beti ba public te musique vraiment congolaise obiso to linga yango na kota makinu inosi bito betelo maboko eza bongo eza non ba concurrence mo loyal eza te ya ba petit mo boleki na TV pona ko finga te eza en sens te nzoka nde loko ba osala wana eza bien eza lokumu ya mboka na biso eza lokumu ya Congo wenge koma lokola Kasave moko boye mutamta koza na kwena ye manifestation mo boye to date mo boye ale ba bengani lisusu parce baza ba grand prêtre o basala mutu asala ngwa n'est-ce pas après autant d'années spectacle non social ma stade wana na grade wingé et tout mais est-ce que aujourd'hui ba vena biso ba Félix Waziri basali ba succès awa na kata ba Kinshasa mais ngana mona Félix Waziri wamba liboso mutu azo présenter na podium Marie Paul apese miko yemba vous comprenez est-ce que ça kaka po elle bon négligé photo yebaka photo yeba raison ne bozo boma kinkanda ti bozo boma palin so bolobi ke tozo sangana faut bo sangana vraiment ba basanji ke non bozana amour parce que wenge bima pour amour président JB président Wera bo sangani président Marie Paul président nana nibo na boive na biso Blaise Boula kitoko dernièrement na ke tokinda concert ya Blaise Boula vena nenge yasela yamba biso donc ayamba donc mona ke non au plaisir petit Ferrari petit na ko na musika petit yo fio ba bangisa bebela wala sanga boyini na suka na ngabenga yamba photo atozuba photo c'est ça pour toi il faut mettre de côté problème akala balongolaka tout po kozonga tia eza histoire esetikala tia eza histoire esetikala mutu akweyaki kaosi atelemaki eza histoire esetikala ozokombana nango akwya kaosi atelema tozobeta bahistoire esi elekaki ozokombana mutu abakaki balo ansi akimaki esi akimaki eza histoire esi ozokombana kasi eza makambo wana ti Adolphe mutu bachila mwina single wana nde danger single wana balobi eleki ba disque belé ozotuna ngata
Ah, la vie la mouille là donc. Bon, en fait, bon, hein, avant en fait, je disais ceci par rapport à Nenionso, hein, parce que quand on est à stade de martyr, ils ont blague. Toujours, c'est la paix fallu pour paper, en préparation, la même chose. Mais bah là, je crois mois de juillet, hein, je sais pas. Mais du mois, il va faire la même chose au stade. Mais biso à le 30 juin, pour yo, par rapport à la lecture na yo, au moins on est, est-ce que étonne? Bon, on a vraiment pour nous calculer que vous avez belé parce que ils ont wingé, ils ont grand prêtre né au bateau sangana voilà. Tout le temps nous sommes na ba ignorance terre, ils ont wingé. Vous comprenez? Zo toujours ça masolo, zo ba beta kuna ba ça ba mari pour zo masoli bato libanda. Donc mutu na ngai tozonga awa tudiwa su bato libanda te chama to ya wa journaliste. Donc talaneti Marie Paul abeta ba stade oyo. Ta batata Raphaël à l'époque. Zo bon abeta ba esplanade. Wera salam. Jiba salam. Aka apaka misusu basala sa te me bazaka ba wenge. Siko soki basangisi ba mutu. Eza mystique. Eza mystique, eza mabe. Donc pour nanga na opesa bon ba chance. Il est bien. Peuple congolais ba kende kususu kotala ba vie na biso oyo. Bazalaki sous ensemble était bakutani. Donc ils a les kanisimo ya bien. Congo zo senga bongo. Ba makamone aussi ça rappelle ba guerre na ba est. Pour moi peut-être nous infiltrer à outre na musique. Oui bandé. Mettons beaucoup mi bomoko. Zo mbwana. So ba pesa ka o ba fo ba plan otambwana. Otambwana ngo so ba kopira na mutu na ngati. Donc et ça va vraiment comme nga na zo soutenir ngo en soutenir ba idée wana ba idée ka ndia o kabwani wana iza kusangana te Bokabani ezako sanganate, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc nous soutenons exactement le concert de Wenge 4x4. Bah oui, soutien total au Wenge 4x4 car c'est la République démocratique du Congo et c'est la culture congolaise qui gagne. Donc espérons que le 30 juin, nous serons tous là. Le 30 juin, Congolais tout on a mobilisé. Sur le télévision, la grandeur à date indépendance, il y a la République démocratique du Congo, ça s'appelle indépendance à musique, na biso quoi. Et permettre biso to kene liboso et permettre biso to évoluer plutôt battre ba oh baromo sarana na culture na biso actuellement. Chila Mouila. Sikoyo ba système unité en place pour ko zongisa ngo susu en place. Bon, Chila Mouina système ezaka mbongo. Donc système ezaka mbongo. Omoni nga pe wana bakini na umeli trop déjà. Yo mo moni ka ande na vivre awa donc na umeli trop ba une année déjà, ce n'est pas n'importe qui faut zala afira gamu net ndinga na za awa. Vous comprenez? Mais ils en ont, mais ils aussi moi ba concert atira ya Chila Mouina pe betama. Vous mona et betama pour wana suiza ba demande ya kuna ya Angola quoi. Donc Angola donc yemo grand prêtre na posana kitana mabele wana pour tout ça la fara to ebani tout ça là na betata moi 2-3 concerts et puis na ozonga na mboka. Vous comprenez? Na ozonga na mboka po na baborango na sala ki za na bormo po za na satande. Vous comprenez? Il faut déjà ça na marché. J'espère que ça satande wana et le côté mo orchestre mo pas matete pas. Non. Biso tuza wenge El Paris. Biso tuza wenge El Paris. Omoni mambo ba orchestre wana ozolo bananga soki zalaki na mambo tuna nga dansi ne bandele. Mais c'est ça la mai pe kala. Vous comprenez? Mais c'est ça la mai kala.
so ezosalama nango te nakoki koloba mpe teke ekoki kotikala kosalama te parce que tozokola tozalaka kaka sekoseko pemene ya koapele te ozo comprendre koapele mpe lobi fo azala fiere na bapeti na ye ke opeti wana peti na nga ozo comprendre siko bajara bapeti yango biso ozo comprendre bajara bapeti yango biso ya ndenge yakeba te ebe tofandaka bien ebe tosololaka bien ebe todamaka bien ozo comprendre na marque akishinga mpemba na marque apalin ozo comprendre tosala na marque lukwa mère botula na zula nani boye na boye makambo ozo comprendre makambo lokola nde bato bazo ko comprendre te lokola bato bazo comprendre te tokimaka ka poto lakisa bango poto talisa bango to talisa bato wana ke toza niveau moko te na ba petit na bango to ba massa na bango o bazolinga ba comparer bango na Ferrari naza na rien moto pamba mais na makambo yo na bato ba ngba sana na face ba okoka te po na mwana mabe bana libuma main rosa naza vraiment mwana mayumbu vous comprenez naza vraiment mwana mayumbu donc TV bang sangate micro bang sangate ko tuta na ebina ko solo la na ebi usa talaka ni na vana na kintara pa okutama. Ah oui, là c'est Ferrari, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc nous sommes en train de chuter pour finir avec notre émission. Mais avant ça, je suis en train de saluer toutes les personnes qui sont fidèles à Congo Mokili Télévision, toutes les personnes qui nous appellent, qui nous soutiennent, toutes les personnes qui nous suggèrent des choses d'une manière ou d'une autre. Donc Bambo Tenamino Isika et Zwami Bino. Donc mes salutations spéciales à Edo Biebina depuis Toulouse. Mes salutations spéciales à toi. Et mes salutations aussi à William Luzolo, sans oublier Adrien Touzéo. Je te salue. Clara Luzolo ainsi que Christelle Luzolo, je vous salue tous. Blaise Pandou, mes salutations spéciales à toi depuis Birmingham, donc big up à toi mon frère. Et là, je suis en train de remettre le micro et pas Ferrari pour qu'il puisse nous dire le tout dernier mot de la fin de cette émission et essayer de faire aussi quelques dédicaces à ses proches. Alors Ferrari, un dernier mot par rapport à Bafan, par rapport à Batubalandio. Bon, pour na bafan nangai, d'abord les amis de Ferrari. Na opesa na bana masina nyonso de partout. Na Poto, na Kishasa, bambote belé, venanga Chiri a Wenzi Mobutu. Mamango yango to solaki. Donc mon na télémisi loboko. Nengi mo na lo batu comme le soleil se lève. Donc 32 ans de pouvoir sans partage. Donc Guy Kabata, Tchetom Amenga c'est le pasteur. Nabo Sanité, Pichunduku, Doudou Bondende, Juna Forme, Mbembero c'est japonais, Jean Lebo Kabouya, Ave Boulaye, Ave Lno, puis Nani Susu Kandi Ngambe. Alain Miezi, Alain Ibanga na Londres, Bastaf nanga tout, na Bosanité Patrick Tsidi, et puis Achille na Lubumbashi. Donc na oyeb sara batu ba fungola mitema na bango pour na soutenir artiste et senga ba soutien. Vous comprenez parce que bon pour na contacter nga facile. Nazarana 085 23 41 733 085 23 41 733 WhatsApp nanga isa plus 244 945 866 417 plus 444 plus 244 945 866 417 ba vinanga ba coup d'influence
Joli Makaya, na bosanité Mimi Mangusta, la grande dame de Paris, ntima ya mwana moto. Na bosanité Patou Ibanga, petit nanga Poli Makuba, demain député, donc futur député, donc na bosanité lisusu nani Nadine Talabwanda. Na bosanité bon oh na si ça tendeni na tindiki pe kunante na tindiki pe nante na pesi mbuti na rabino fumwangola oh fumwa Japon nazali kosala befo pona mekananga soki nakanisi libala oyo bapekisa ye moto lokola ye pasuka Jenny Fimbo. Donc grand prêtre de tous les prêtres mokonzi ya Royaume-Uni Jenny Fimbo, José Troussardi, donc mère Milena mwasi mundele mwasi ya pembe wana babenga wa eloko mokonzi ya président basimbaka te. Donc Jenny Fimbo venanga moko, donc na bosanité Rigongo Bila, na bosanité vena bisonani na katolanzi venani venanga bon problème ezate na bombio o ma frappe na kata Paris ndave kino convex to bosanité. Donc ba staff nyonso tout ba mama tolérance zéro maï mona facile à garer. Brittany Ozia, la fille du roi. T'es Angola parce que nazo ki Angola, nana makam Angola, ba benga kuna grand producteur na opesa na mbote nani Paulo Tudilo Eventus, ya sala mambara. Boke ba pe na Angola na bozo Ferrari chante King Kester. Vous comprenez donc na pesi mbote na petit nanga Carlos Cabalo, na pesi mbote na Fulgence Bombongo, na pesi mbote na nani na grand bijoutier Antonio #1, Antonio Kisawai na kati ya nani ya Mushinda, na pesi mbote na Zapolo Kedi na nge Shakato Kudinga Mbuta Manya Boutros Mbete Pétion Kibikuli nazo koyaba mboka wana nyonso tunzaji nazo ya kobeta wana nazo ya kobeta na Kamfunfu nazo ya kobeta na Lukapa na kobeta na Luanda. Donc match eza bien Mimi Mangusta donc nalela bino tout ba chéri tout oyo balingaka la bonne musique ya tonton Ferrari bokota na YouTube bobeta Ferrari Principauté bomona clip na bino na chango wana na opanza wana ba plateforme mususu mais na ba stratégie na otambusango molo pona na course na moto te. Donc ekota na pa bandombolino ekota partout mais na bande on ne pas na ngamoko bo cliquer bo talango bo pesa ba vie po ezaka ya bino. En tout cas batu nyonso bandimi nyonso ya Wengel Paris Calvano na bosanité Papi Chaka na mboka ya Mondele. Ah ouais là JB Bokumbe ceux qui te l'ont dit Ferrari on ne va pas finir. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est l'ambiance de plateau. Donc nous sommes à la fin de notre émission. Donc nous vous disons un grand merci parce que vous étiez nombreux à nous suivre, parce que vous êtes toujours fidèles à notre chaîne de télévision. Donc nous disons un grand merci. Donc nous vous aimons beaucoup. Et alors je salue l'équipe technique de Congo Mokili Télévision dans son ensemble, spécialement celui qui est derrière la caméra, une fois de plus Kevin Léou, mes salutations spéciales à toi, et ainsi qu'à toutes les personnes qui sont fidèles à Congo Mokili Télévision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.